Doka kedi musevoka mama hindi amida vula mwana nsuka fonde kabia nina moya moya moya. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Na balandinyo sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga chaîne ayo, chaîne na bango balinganga nga pe na linga bino ba konta ba balinganga te na lela bino ya trop parce que na sala bino musala ndenge to kana ngai na bino. Je dis merci à mon caméraman Ismaël Hoffman. Nasi ma caméra, je dis merci à Ndaya Maëlle l'Africain libre, mon papouche, mon partenaire office na kata conventry. Merci à ma coordonnatrice bien-aimée, ma grande sœur propre non singa la moté ma kijos maya na France, na Paris na Mélé maman na Amy et Winner. Je dis merci à Robin Mabiala, 3 fois Robin Mabiala na Kata States, un bon tonton qui cause bien avec Chati Lasta. Je dis merci à 001 Adolphe Mbodo, Messi Adolphe Mbodo na Kata States. Merci à mon big boss hors noir très sanguin ou na Kata États-Unis. Je dis encore merci à Via Vicky qui a la montée ba maman Claudine. Yo pozawana ponanga. Je suis là avec un artiste autre bête un peu ma solo na etoye bazanani alingini parce que toye ah non na ebino te toye wapi ou azana retraite ça déjà ceux qui 30 ceux qui 40 jours toye ben on peut ka ah azana kata retraite toye bité retraite on est nini les a recherche album il y a nini donc toye ben en pleine mission. Il s'appelle déjà là à deux bankoy oh avant singa anazo zeda déjà yewana zo kita mon cameraman na ko sunga la moi générique et puis tozonga juste après. Doka kedi musevoka mama hindi amida vula mwana nsuka fonde kabia nina moya moya moya. Il est là à Debakoy. Ah, papa Nanai. Bonjour. Bonjour. Ma bonne Deli. Merci. Voilà. Tu vas dire nayo kangayo hein. Ouais. Nayo kango to me kanto ko beta. Déjà na tio micro. Voilà. Tu veux un peu ma solo. Merci beaucoup. Et c'est pas si Moussika Sikabalobi, un grand soliste, un grand accompagnateur dans Paris. Ouais, Moussika Sika. Bonjour. Bonjour Chati, la star. Je comprends de tes musiques comme ma bonne Deli, ma retraite, et amis. Ouais, na bina donc pour mingi babungi. Mais babosani ki nzamba zali. Uzomona. Succès za nzambe. Uzomona. Succès za nzambe mingi babungi. Et on moni donc nzamba lobela nga débat il faut ça la 40 jours. Na palin au Goliathi. Oko melati obima libandati. Comme 40 jours on a dit que Yesu kane mtasala ngoti. Ouais, ngape na kokiango. Ah bon? Na kokiango vraiment na beti 40 jours. Nazo liati do lelo nde yo bimisanga na pale. Bimisanga na pale. Na yo do yo za musique. Chati yo za musique. En tout cas nzamba pambola yo. Abati belé. Merci, merci. Teo bimisanga ade ba musicien na 40 jours wana nini zaki kuna kolia kana komenate to ba préparation za nini album to eba. Na bisio pray ya usakanati muni awa dotozawa ba mise ba ya kana butu. OK. Ba mise ba ya kana butu à partir à 20h ba bando ya moko. Mais bala la karati. OK. Bala la karati surtout si ba travail ba zonga na ba parler na la kanga moko. La kanga moko pray na pray. Je comprends de pray na pray. On a comprendre bien ba monsieur Bayara a dansé que Adeba président d'un orchestre où ils a accompagnateur ba monsieur Bayaka bozo travailler sur des toye ba de bazanani. Ouais, des banques ça président. Des banques ça président, l'artiste qui évolue. L'artiste. Dans artiste. L'orchestre est déjà. Bon, tobeta ma solo. Tous on est bandé, tobeta ma solo c'est belé. Tobeta ma solo Ndaya Maëlle l'Africain libre babi tobeta ma solo makamba sola eza belé. Adeba toye ba parcours na yo. Adeba nkoyi. Babi petit frère à Jésus. Ouais. Petit frère à Jésus. Toye ba parcours na yo na musique bandi wapi ti lelo okomi na masolo na yo moko. En tout cas, Chati na bisio la star mademoiselle Bello moni suki appelle mande fois appelle mettre. Désolé ça que mukolo. Donc mande fois appelle mais yende konanga moi si na biso na bundi trop. Na bundi trop. Na beti na ba station japana. Tala kaka station japana ya muta mutu rajakula. OK. Belé ba ebieti belé bano babotam lelo ba ebieti. Na bi yo station japana rajakula. La beti na on a mouvement
ya vie. Vous comprenez? Na beti na moment vie. Na leki, pour nous la vérité, ngana loba ne vérité. Na leki pas Kinkeser. Emene ya Kinkeser. Paix à ton âme. Ouais, na leki pas Kinkeser. Watangu babeta. Hawa mboko tongonga mboko finganga na yebiti na te mbobosa ni mbula na moi pasi na ba misère na mona po na bino pona nini bato babosanaka mingi basala pona bango pona mabe ya mokolo moko bamungwa na mafuta sucre na ba tomate lelo bobosani comprendre ba petit ba yemba te voilà tu comprends que tu es face à un musicien au leke pas Kinkeser après na oleka na leka pe na kibinda nkoy pas Doudou kibinda na PCV ba mbote Koko Nour père de famille Koko Nour père de famille tato beti to kolongola ok mais moment garçon bina danger na to kolongola ils en ngai ok na habitude de générer que c'est on a ba de la forêt les rois de la forêt ba chepe to kolongola au moment na ko ça na lo ba vérité parce que ma ben ngane na lo ba vérité après papa na ngai te après on ça va na go les capé à côté mon boss. Oh, bah côté moi mal à la tête. Na go chapé moi poids côté moi na chapé massa moi pe moi poids ba nini. Na chapé moi poids total les gars bah. Mais balobi ngo na ebio na Karzeli, bo sala groupe, bo sala orchestre ozo ba. Master na yo esuki wapi? Bo weli ni. Tu weli eloko na PCP ba mboti. Na PCP ba mboti. Be kolonga na leki ya le kangoti. Comprenez? Mais kolonga na leki ya otikala o le kangoti. Tara école na biso école ya. Ngana zati mutu moko boile ti ba ngana chanteur moko te leti banze molwa ngana mukolo comprenez? Ngana mukolo banze momo neti banze moneti o ebeta mikolo bo za banze momo bo banze momo na. Chérie nanga gala zikre moi maman gala zikre ils allons banzer moi bien mais à moi pété oh ah bon on a dit moi fallait pour pas on a pété bamboté c'est bon pété sundeno ils allons moi succès ça bien mais ils ont moi bana mike ba goye mango ko banze moloko baba désir Ndazia ya makambo Ndazia ya bolingo Ndazia Koki ma question ngate ade bankoi Boueli. Vous comprenez le côté de ça? Je comprends pas si vous allez mais Boueli ni na masano parce que vous savez que l'orchestre bilo mi balé. Vous allez ko évoluer bilo mi balé et sugi ndenge ni bo panta la lelo comme na oyo. C'est bolingo ndeka ezati. Comprenez? Et le truc bo mariza ka mama bolingo. Mbongo te. Mbongo. Moi c'était. Ti moi c'était bolingo kaka. Bolingo moni faut zala côté mo ba peso côté mo tango. Ba bengani côté wana na na chiopwa. Na biti. Ba bengana ki tout sous le lati. Kasi ngale fona ye bakati ba pe bona na biso les amis de l'internet ba ye bakati ba bengana ki tant ba chasse côté na wala na shengai. Na biti na motive ngala mona bandel ngala vana. Non, c'est président waze ko bengana ki ba chasser nde yozu motivé. Na motivé non ko bangati. Zoko mbana ko bangati de bankoi to bana makambo. Ponga de bandale yokanga, bandale ndimilanga. Zoko mbana Tobana makambo. Bobandi makambo. Bandi makambo. Tona moni bolingo ezati, do bolingo ezati bo. Na talisco niveau nanga. Zo nga ko ta style, na kota PCP na studio. Vous comprenez? Na kota studio nga mona sali deuxième voix lourd, na sali premier voix, na sali deuxième voix léger. Na kei. Pour na zo effort, na zo formation pour ba Kinkeser. Zo mona ndeko nga moi aussi. Na zo formation. Pour bateau bina ebichan so yebite donc keneno baba nzambe hasala koyeba na kobosana ebiko na PCB mngoti kasi biso kala munayo to bosana ka mingi
Les lots, oui, qui nous continue à poser de la colle, mais qui est cérémonie. Mais les lots, l'orchestre, c'est comme qu'on pense dans les lots, et belé, à des manquants. Les lots, vous avez tous na massa, na otenu au lobby, vous avez que tu as moi pour babengana qui est, yo tu es moi parce que au salé à yo. C'est quoi? Idole na yo ezani. To objectif na yo ezani. Ezaka ba retraite, si vous avez 40 jours, to album, to zela, to mahamezane. C'est un an moussala nzambe. Na moussala nzambe. Au comment tu moussala nzambe? Na moussala nzambe. Au monté na osambela. Na qui cité nzambe. Est-ce que nzambe on peut te le barra nzambe nzambe? On peut qu'on a le barra nzambe. Quand on peut nzambe, est-ce que qui c'est alawa? C'est ce bango barra na qui singa na qui cité. Na Seigneur Jésus-Christ kaka. N'ebso bientôt. Bon bata mana Jésus hein. Bientôt. Bah tu vas découvrir débat. Débat. On va découvrir débat. Débat c'est un album to. C'est on les a comme on comment on a débat? Débat, comment on a débat? Ngalula ilunga, oh baebi ngalula ilunga débat. Dans un cas de préparation, bientôt à Bayoka, bon, non on a précédé. Bayoka ni. Bayoka na indusa. Pour nous ça na bango, nous ça na la musi pepe calé, na la musi madilu. Na la musi pepe calé, na la musi madilu, na la musi kinkesser. Vous savez, na la musi bango na sangi si bango. Ade balelo ba musicien ba bimi belé oyo ba parce oyo pour ba c'est wata ba ye ba jeune musicien oyo ba force ba cartonné na kata Kinshasa. Est-ce que ade ba ko ba vana déjà au ba déjà ba s'imposa o ko ba vana oyo ba jeune musicien lelo ba ye ba za makam net ba vana ba yemba tiens oui yo za na est-ce que na nazo yemba ba wata ba bom ba président fallait pouvoir faire rigola tout le monde ba Robino Mundibu tout le monde ko tanga epembe na ngati mwa chant ba Robino générique ça va vous comprenez ba petuna na PCP ba moté ponga na sarankine ba tutu ba travailler bien mais ba yemba ba déplique pomba wana ba petit ya kutangela nga ba petuna te kutangela nga ba petit ngatangela nga ba masa nga ba ferré. Vous comprenez? Na PCP bambote, tangi na mama sanga ba ferré, mama sanga fali. Vous comprenez? Na grand boule. Fali ferré, wande ba masanga. Ba pechoto ba tigale ko tangi na nga bangote. Ah bon? Mais bangote bazo cartonner na kin mikolosko ade ba paye pozo ya. Ko cartonner bangote ko cartonner na nini? Bazo cartonner mais bazo yembate. Bazo yembate. OK. Bazo yembate na ipso. Siko bana kin bazela nini kasi? Bana kin bazela. Album to single to les gens ont single morobo kaka il a pété. Vous êtes en plein studio? Ouais, nous avons un studio nous travaille par personne. To ba oyiba. Trop yo ronto se pesa monter ma Ismaël Hoffman mon caméraman na ma caméra. En tout cas Ismaël Hoffman Ismaël l'artiste. Yem to na succès. Mikolo do na Congo awa tili banda ba benga Jésus des Vandales. Ouais, Jésus des Vandales Ismaël Hoffman en tout cas na lela effort et pas oti kangati na pesi bambote sikazali. OK. Na pesi pe ndeko na Regen Matondo na pesi bango bambote. Na so Ismaël na so Chati la. To comment mukie to ba royiba. Boyiba na sala ka mwelo moyo mukie ka de banko ya. Moloko na yo emesana sekolo ba makambo ya bato ponini he miso na yo eleka likambo te kaka hemona nyonso moloko na yo emesana sekolo ba makambo ya bato ponini he miso na yo eleka likambo te kaka hemona nyonso matoi na yo elinga koyoka tolite kaka makambo ya bato Ade bana moni tinzembo eza matumboli parce que oyemba la lwambo défendre wa mo makadne bana oyemba nzembo. Merci vraiment. Olobeli pe batu mo be minoko na bango elinga yo kama batu te batara taka mis. Quand nozoloba na finga na ngamutu te mais nazoloba kaka. Nazoloba kaka. Monoko na yo. Emisana kaka koloba makambo ya bato. Miso na yo eleka likambo te kaka emona nyonso neso bato baosepela en tout cas bopesanga chance boyoka banzembo ya bien toolamusa bina bavie ozomona. Merci beaucoup lelo ade ba polémique ekota na kata musique polémique na kala ezalaka nango pe na ntango lombo pe ezalaka na ntango bakala ezalaka mais lelo polémique ekomba musicien bakomofunda ba musicien na ba prison ba chroniqueuse bakomokofinga ba musicien mpona yo un mot par rapport à ça. Bon polémique ermo pe sala na ngobe moi bien ko finga te mais
moi polémique et ça va peu moins bien to fingate mais moi polémique pétant pose ça la polémique yeba pe musala OK tant ça la polémique yeba pe musala bon pour débat makambo cha blagité pe boyebi nga ba emanze monanga na maison mère ah bon nze monine déjà ingratitude minga na sala ngana c'était on a sali star 2000 na bandal nga bei kanto akufa que son âme repose en paix ba bei bana bandal ba Willy Kosi ba tuna otanga bana bandal ya tongo OK ba Willy Kosi ba leke ba Cosmanto Mese Borel bana bandal ba masala na China Mbenza ozombo wana bana bandal ona otanga ba Gino Kabintu ba yemi nzembo na oni nzembo ni ba yemba nzembo na nga fira yema na maison mère bana bandal namolaki boye kotala lobi okuna boke kosala boboko ndima klase na nga nayebaki boza babeti ya ndembo na bapetiterie me lelo bokoma bamaestro oyanga ndula eza ya makila oyanga ya bapara bayebi eza banda uta bomwana ye silence nanga foli na bino présence nanga malade o OK est-ce que nzembo bien voilà bien nzembo na ebomi bino manzaka yanko ebola telinga loposo ya meme mboye poto salamite OK tangu tatos nomoni basalango clip te to de la forêt au comprendre que ola nzembo débat nomoni basalango clip te OK so tuni masalanga wana c'est mon ami ayebi nakoma luka ya banda obatama oh mono luka epasi bani pono zo epasi bani ni do zo ndeni mais tito wa okutana to bongisi bongisa na biso mais yo mo pe falo yemba œuvre non parce que ça œuvre non yo mo pe falo yemba ngo o immortalisant on peut pas comprendre que ça œuvre na yo bango basuka kutu basuka bango basuka ka wana biso ba biloko suite na ngwezali OK suite na ngwezali ba biloko mweza na sima ala bino mitema mabe boni bino mitema kolo esika nyonso nalekaka balakisaka misapi esika nyonso nalekaka balobelaka to ya debata ndele maziala esika nyonso nalekaka balakisaka misapi esika nyonso nalekaka balobelaka to ya debata ndele merci beaucoup. Là, nous chutons vers la fin de notre émission à des bancoy. J'espère que aussi ici déjà un mot par rapport à ma fan nayo, base de la nini, ma répétition et on a déjà tout ça en coulisses, ton adresse nini sur même base numéro de contact. Ouais. So ba tu vas ni bazonga. Mingi na travailler na KRM. KRM Karine Mafuta et Madonna au moins na bombe ati notre avec combo KRM Karine Mafuta notre travail na spiritualité conseil idéologie je comprends oti kangate na ba conseil pe na pesio merci vraiment nengo yo lukanga na kata bunker lukanga vraiment oti kangate numéro nanga po bana poto bana bandali les États-Unis partout batoto ya Tanzania Nairobi mitaku ya kule kumiona numéro yangu pour nous zonga ezali plus 243 81 97 74 461 plus 243 97 74 461. On a besoin papa débat. Pour la répétition. Ouais, pour la répétition, on a retaillé nos membres à rep, on travaille dans mon studio. OK. On travaille mon studio pour nous séparer ça va tout. Déjà fini les bimacan année au Karatou 2019. Na biso qui na bon manano. Ndonga mwasi bandoki baza yo ka oti 40 jours bandoki te yo makasi bato ngaba bele balandela makamunanga tanga ba yema banzimolanga la ba maison mère balande bo beke débat pina indusa mona kinkesera nga kinkesera kinda ba chanteur bazate en tout cas bato ba soutenir nga bana poto na bobosa na binote bo ba soutenir nga vraiment na bobosa na minute ba ze bele bana bana la solo ya tongo
Nabo Santé Danny Den de Real de Madrid, l'immortel, l'homme qui arrête le temps. Danny Den de Real de Madrid, l'immortel, l'homme qui arrête le temps. Na pesu ba modo yo tika ngati, moninga ya Willy Musheni, Koda Mboka, Blandi de Souza ya Paolo de Souza. Blandi de Souza ya Paolo de Souza, Jessica Chilanda, Titi Chibola. Jessica Chilanda, Titi Chibola, Rigen Matondo, les beaux garçons. Gino Kabintu moto ya mbongo na bosaniote, Pauline Lumumba, Pauline Lumumba na bosaniote na peso bambote, Angel Moussoaeli Makizembe na peso bambote, Angel Moussoaeli Makizembe na peso bambote, Junior Dao, Mobutu na peso bambote, KRM, Adèle Mouy gros bébé, oui Adèle Mouy gros bébé, maman qui n'a propre. Ok. Pour faire là, fait n'anga mon pas on a PCB, Adèle Mouy gros bébé na PCB moté na yo moko vraiment. Merci beaucoup. Question yo na tuna yo ade bana tunyote. Oh tuningate. Ah. Question yo sepela ina tuna yo mena tunyote. Ah yo za musique. Bon. Il faut na tunoni. Question moko oh linga ki vraiment na tunu yango tesco. Faut tunanga na linga mingi olia nini? Linga mingi olia nini? Ah, na sunga siku na linga mingi olia ndakala. Okola mano ba poulet ba soso ba nini wana na olia na ngati. Mbanga pasi na linga olia mingi ndakala, uchangu ma tomate, ouais ya chocolat na uchangu ma tomate. Merci beaucoup. Idole non la musique congolaise? Idole nga akufa. Ndani Kinka sere menea motu batikali obana motu banzimu mike baema shainanga kala zikre nananga kala zikre ba petit faut bazwa cour baba ya faut bazwa na cour omanga ni no yembela mo vous comprenez ponze mo nengo soko pesa ngo kesera oboyango. Ah bon? Merci beaucoup pas trop de polémique et débat. Tout ça, dans ce cas, il y a une émission. Est-ce qu'un jour, on va à sa musique? Oui. Na walingago po ezana makilanga pe papa nanga na oyemba na oboya ndeni azongo siku na ndenge ya normalité à travailler trop koloba trop mbanga pasi me fo yembaka fo binanga fo yembaka ponga loba boye dona na si na ngamoko. Merci beaucoup à débat so balobi opesa un musicien conseil opesa conseil devant caméra opesa na non opesa a Junior Dao ko silikate na opesa niti masalanga fali azana succès mais faut le capina banzimu pina donc ya indusa parce que banzimu zango sava zango savait ça bana mikene ba oyemba comprendre ba petso ba botem lelo ba oyemba ngo banzimu mais ce que faut le capina banzimu lo ba ngai mobati mbonda na lela langa sala mbonda yo ngai mobati lindanda na lela langa sala lindanda c'est l'ambrosio na bosanite maso sali ponanga bomoto na ngai bateki na wenza bitula bayama ayaya boni mokili boyengo. Merci beaucoup. Là, c'était à des banques. Automaki aussi, ça n'est pas. Kangaki et puis aussi, ça n'est pas. Il y a l'autre. Azongine na barrette. Quant à moi, je dis merci à l'équipe technique qui sont là derrière, Ismaël Hoffman, les autres. Je ne connais pas encore le nom. Voilà, ils sont là pour m'aider avec l'émission d'aujourd'hui. Je dis merci à Ndé l'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire office Nakata Conventrine, Nakata Angleterre. Je dis merci à Nancy Ngalou la montée Makijusma et Namele, maman Amy et Winner. Je dis merci à la nouvelle américaine, c'est ma maman chérie, maman Césarine Omar Nakata State, Alda Chims, mon petit frère propre, personnel. Je dis merci à ma tata préférée, Takale Manakata Maison Blanche, dans Lausanne. Moi je vous aime tant. Je dis merci à tout le monde qui m'aime. Il y a Viking Kiala. Je dis merci à Robert Mabiala, 001 Adolphe Mbo de Nakata États-Unis. Je dis merci à David Olito, un bon tonton Galor Kitoko Nakata Paris. Moi je vous aime tant, ma fille chérie. Ma fille chérie d'Ifani Amnazo, je vous aime tellement fort au Bossalini. Talangana ina bosana igeso ki jaune def. Masalanga za na France wana igeso ki jaune def. Na biki bientôt azoya ya Blandine Bolangi na PCK Bambote Gino Kabitu Mutambongo. Merci. So si na biso mais ce balobi sélection ba médecin 5 ba kebeta libana mboka. Concert pena ba représenter RDC. Pour na yo sélection les abana. Ah.
faut pas banana kana masa nga fali nika na masa nga fali la masa nga ekola na lo makambo la masa nga fali baba naka na ba bengi masa nga fere ba bengi masa nga fere après ba bengi manda chante pour maman chante ba bengi manda chante ba chiwana ba bengi papa chéri binadama ba chiwana les rois de la forêt ba pecho tu batikali ba bana. Merci beaucoup. Là c'était la fin de notre émission. Moi je vous aime, bye bye bye, c'était la débat, bye bye, bisous, bye. Doka kedi musevuka mama hindi amida vula mwana tuka fonde kabia nina moya moya moya